de partout, bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo ekambami na humble serviteur na bino munganga spirituel na elaka bino masolo kitoko oyo elendisaka peuple de Dieu oyo elendisaka bayimboka oyo balandaka biso na bokebi pe na bwanya. Nalobaka na bino mingi, abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo po borataka ba masolo na bino te. En bref, na yeli bino lisolo moko oyo esali pasi pe mawa komona baboti oyo baboti biso bazali koyeba koencadre bana na bango te. Mwana soki koencadre ye pe mabe akokende pe na nzela ya malamu te ekosalaki yo nde ozali cerveau moteur na ye. Yango nalobaka na bino mingi baboti nde bazali ba tre banzela oyo bakolakisa bana lolenge nini bokoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Sans plus tarder, tokokota na mozindo ya lisolo na biso melelo tokopesa mbote po te chaîne oyo esali ba ambassadeur ezwi ba ambassadeur comme ba représentant etant que biso moko siège ezali awa na kati ya Afrique du Sud tozwi sikoyo moko ya biso ambassadeur oyo azali na kati ya République démocratique du Congo oyo tobengi RDC eloko ya makasi na kombo ya MC Brown. MC Brown ye azali représentant numéro 1 ya Ediba TV na kati ya mboka Kinshasa pe boko découvrir ye na mikolo mizali koya précisément azali na commune ya Mongafula quartier Pompage. Bayimboka tokozwa ba message tobanda kosolola biso na bino pe na ba contact oyo bato bakozala na besoin ya komema sapo na bango numéro ya MC Brown bokozwa mona mikolo ezali koya na ba numéro na biso oyo tokoyela bino pe bokobanda kozwa ba contact ya koni kokutana na MC Brown mpona kosakola masolo na bino koleka pe na kati ya ba émission oyo tokotia système ya micro baladere oyo MC Brown abanda kotambwisa na kosala mosala oyo munganga spirituel na ali kosala pe awa na kati ya etonga ya Afrique du Sud. Nzambe apesa biso makoki pe apesa biso mai oyo tokoki kosala nango misala nyonso wana. Na kati ya émission tosololi oyo tobengaka tosolola yango awa toye kosolola lisolo ya mama oyo abimi na mobali ya mwana na ye, soi-disant mwana abimi na mobali ya mama na ye. Posa ya nzoto esilaki mama te, mama était trop jeune, abotaka fille na ye pe azaki trop jeune à l'âge de 14 ans, akolisi grande fille na ye, lelo fille a se retrouvé dans 22 ans. Alors soko ozwi mvula ya mama ou bien ya mwana obakisi plus 14, donc okomona mvula oyo mama azali nango na minute oyo. Donc tokotia lokola plus 10 32 plus 4, donc maman aza na 36 ans après près. Donc fille na ye aza na 22 ans, mwasi monene, mwasi kitoko oyo ke mobali abimi na mama abimi pe na mwana. Conséquence ezali ni mingi mingi na kati Ediba TV mwana Congo ekambami na munganga spirituel. Nalobaka na bino ke mingi toyaka kotalisa lisolo pe kopesa mbala moko bwanya ke eloko oyo ezosalama mpona nini, esalami mpona likambo nini oyo etindi likambo boye ekoma mingi bana na biso bingi baboti na biso. Nde nalobaka ke soki oencadre mwana na yo malamu te okokutana pe na basor ya lolenge boye. Bayimboka tosala ningele tozwa mayele ya koyeba ndenge nini ya kobokola bana na biso. Tozwa spot publicitaire oyo ebongo tokota na kati ya lisolo yango oyo mama abengaki munganga skutu abengaki nde MC. Dans les Seigneurs, nazali chez la Mwanda Fondation, na ye liso liboso na bino pona osenga bino merci na bao soutenir orphelinat chez la Mwanda.
nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers fondation Sheila Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Sheila Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na nkombo na Yesu. asimba yango te ongele ba $17 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi euka bayo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrase ebele lelo nakokomba motuka na komotambo na motuka ya mbongo fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur na bino munganga spirituel papa Edi Diba oyo nayelaka bino masolo toujours kitoko lisolo oyo esali pasi mpe mawa mama abengi biso mama abeti lisolo na ye ndenge abota mwana oyo ya mwasi mama azalaka femme mariée lolenge ekomelaka ye azalaka kintsudi tribu oyo bayebi bamakambo wana ezalaka mingi bamiyebi bango moko me tozali bacongolais tozalaka mpona kolakisa te ke ekolo boye esalaka boye mpona boye non ye alobi akweyaki victime ya kintsudi donc bato bayebi makambo yango ndenge elekaka akweyaka victime ya kintsudi ndenge nini na age ya bobebe ere abotami babandi koinitie ye ndenge basalaka yango bazomemaka ye pas certain mutu oyo akozala kintsudi na ye donc ezalaka papa leki na ye bazokendaka nde kuna azokola titititi aye koatteindre 10 ans bwanya ebandi kokota na kati na ye mama na ye abandi koyebisa ye ngai nazalaki kintsudi ya tata na yo ndenge kutime na biso elobeli alors makambo ya kutime tosi topekisi yango meme na baetonga meme na baeglize ezali kitoko te bana na biso bazala basysteme ya bakutime kutime toboye yango te me tokende yango na bospiritualité te na bamabota na biso ezali babiloko moko ezali komema bablocage ezali komema makambo mabe partout na bafamille mama alobi ke bamemaki na lolenge ya kutime na kutime wana ere akomi na 10 ans mama moboti na ye aexplike ye ndenge na oti koyoanyola bino awa ke ye mpe azalaki kintsudi ya tata na ye nde mpo ya kintsudi yango mpo na nini atalisi 1 2 3 4 soki osali yango te ekobenda yo kufa na nzela na linie na yo meme mobali abali yo soit okokutana baproblème ebele oyo ngai naza na masolo meme ebele oyo nakolakisa bino na bandakisa ya makambo ya kutime wana il y a une fille qui m'appelait aussi pour me dire que non ye mpe azali kintsudi ya mutu maintenant toke na lisolo na ye te lisolo na ye tokobeta yango mpe tokoexplike yango bato ere kokóma ntango nango parce que fona silisa kroki ce que la fille a remarqué à chaque fois soki alingi asangana na mobali nde na ndako nde na minute wana eloko moko ebimaka na kati ya bonzoto na ya bomwasi eyaka kokanga nzoto ya mibali esali lokola esui donc on dirait aza na snake oyo tobengi na anglais nyoka na lingala nyoka serpent na kati ya bomwasi na ye donc à tout moment oyo asanganaka na mobali na ye eloko wana ebimaka epuis asantakaka eloko moko eza koya na kati na ye il croit ke alingi asala éjaculation et pourtant ezali ke éjaculation te mais ezali biloko wana. Ce sont des histoires qui viennent
de nos ancêtres na bafaçon oyo bazali komemela mokili na bandenge na bango. Ti lelo bamisusu mpe baza nango toza na bango na baafrique du sud awa partout en Europe oyo baza koacquérir babiloko wana oyo bazali bavictime ya baka pareil. Yango omoni nga lelo na kati ya Diba TV na koteya likambo ya kintshudi na kolakisa bato mabe nini oyo ezali na kati ya kintshudi na bacause na baconséquence a partir ya mama oyo abimi na mobali ya mwana na ye soi-disant mwana abimi na mobali ya mama na ye. Parce que ezalaki confusion na kati ya bapele na bango. Quand je parlais avec la maman, la fille aussi plairait. Azoloba eza nango lokuta bazalaki pa ambassadeur MC Brown oyo azali kosala fierté ya Ediba TV na kati ya Congo démocratique Kinshasa. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na lobaka na bino boyika piko mpe bosala bayele na mokili ya Tata Nzambe. Bomikweyisama te na misala ya satana. Misala ya satana ezali na baerreur ebele. Bomikweyisama te na misala ya satana. Misala ya satana ezali na baerreur ebele. Yango nalobaka chaque fois ke sala ningele na mokili ya Tata Nzambe. Yeba epai wapi okotya lokolo na epai wapi ozali kokende ko sala bwanya po yeba. Bandeko balandi biso na bokebi oyo ezali plateau ya sika. Ediba TV ezali nanu kobongisa komanyola pe koprepare na mikolo oyo ezali koya. Tellement ke toza na balisi toile ebele esengeli tomeka na komanyola ata na eta oyo plateau eza nanu croquis mais bozwa nanu oyo ezali ya koyoka pe ya koretenir parce que j'ai des abonnés qui m'appellent monganga spirituel ezali 4 jours tomoni yo te ngai oyo naye komanyola likambo oyo mama abengaki mpona boleli tala abimi na mobali ya mwana na ye selon ndenge ye azoconcevoir lisolo yango oyo basalaki deba bango na mobali mpe na fi na ye nde epai makambo oyo nyonso ekomi ekoteli awa ebimeli awa earrivaki ndenge nini mama bima na elenge mobali wana elenge mobali avandaka pa na bango tala mama aza na 36 ans baza na jeune mama elenge mobali avandaka pa na bango mobali aza na 34 ans mobali azwi kote na sheri moko kitoko na balabala po mama aza nzoto awa tolobaka rien que la vérité sur la vérité bafoto na bango tokolakisa te parce que ezali interdit na ndenge oyo tosololaki na bango par mesure ya basécurité mpe mpona baagrese nano ambassadeur na biso te MC Brown oyo tobengi MC Brown makambo nkombo na ye yango wana mpo baagrese ye te mpo ezalake inaperci mama akutani na elenge ndeko mobali akutani na elenge mwasi na nzela na même quartier asi adérangea jeune fille oyo ya 22 ans il y a de cela 5 mois passés ere aye kokutana na mama abimi na mama aza kofutela mpa na ye moko azalaki na ndako na ye afutelaka ndeko mobali avandaka mpa na bango ndeko mobali ayaka kovisite mwasi nde basalaki baprogramme bakutani na nzela te ngai antuka nalingaka bar te nalingaka pai te il faut koya kotalanga na ndako nanga na quartier oyo bavandaka bainsistaki na ntango akombo ya quartier te parce que lisolo eza mpenza nano opesi mbwa boyi bakende yango na leta baza kolandela yango meme ntina niveau ya banganga nzambe epai oyo wapi ndeko mwasi akendaka kosambela mama ase retrouve na mokumba ya mwana mobali na ere mwana mobali azoya korendre ye visite na ekart ya 3 semaines batambolaki mama azwi mokumba me abetela ndeko mobali lisolo ke aza femme seule babetelaki lisolo na ye te ere bakomi kosala bapréparative po mwana mobali asepeli na mama wana asalaka moto babusiness na ye amonaka mwa eloko amoni ndenge abongisi ndako na tuni yo vandaka yo moko abina vandaka moko mama mpe atalaki ke oyo azali elenge mobali soki nake na ye mbango nayebisike nazali na mwana peut-être akoboyanga po mingi bandeko mibali ebele balingaka basi oyo babota te parce que azofanda na mpa na bango il vient là-bas il passe 2-3 jours
et puis il rentre. Ce que kosala kitoko te baboti na ye bayoka ke alingi abima na mariage na mwasi moko songolo pakala. Mwasi wana si abota. Nde epai asalaki mayele ya bomwasi ya kobombela mobali oyo ali kotambola na ye ke nazalaka na mwana moko na bota quelque part na jeunesse na ngai. Bayi mboka tozwa spot publicitaire oyo ebongo tozonga na liso. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe benye obino nzambe abakisela bino. Pasi mpe mawa ndeko mwasi abombaki na 3 semaines ya koyebana na bango babitambolaki. Er batamboli baposa ya nzoto. Er batamboli ase retrouver na zemi. 1 mois, 2e mois atie ndeko mobali pression na mono lingi ngai ndeko mobali abi antuka na tambolaka na bit ya koluka mwasi comme na mono lakisi nga mpe bolingo nazoya pana nazolala nazozwa telefone nazokende nango nazomona mobali moko tazobenga yo naza komema yo mpa na biso amemi ndeko mwasi na ekare ya 2 mois mpa na bango pa baboti bamoni baboti ya mobali bana baposibilité mwasi mpe adepriaka batuni osalaka nini asala mwa business famille ezali na kisasa alors ke ye azalaki mwasi ya kintsudi tata oyo azalaki kintsudi na ye oyo abotisaki grande fille wana akufa donc ere abotaka na ye kaka mwana moko ya mwasi wana akufaka atikaka ndeko mwasi me basukulaka ye te bayebisaka ye ke il faut balukele soki ntsudi mosusu na famille bapesa ye selon balwa na bango ya boyaki akendaki ake kosala vi na ye ayere me azalaki na bamalédiction moko azalaki koremarke yango ye moko a chaque fois azalaki kobima na mibali bawumelaka te batikaka ye nde alukaki père spirituel na ye moko basambelaka na ye entre parenthèse tozongi kote oyo mpo te tokende na mozindo ya koyeba ndenge nini ye mama wana aye kozwa zemi wana ndenge nini aye koremarke ke mobali na ye wana azali ombaye ye azwaka telefone mobali akendaka nango mpana bango bakomi kosala préparatif ake atiki enveloppe pa mwasi mpe soki akreeki bafamille moko ya lokuta amemaki ye quelque part alakisi ye mais il savait que un jour akodévoile bavérité amoni makambo ngo lolenge bandi kokende le 3e mois mwasi afungoli mpe miso abi te nga mpe nalandala mobali oyo très bien so tokomi presque 21h toza na ye akangaka telefone un jour na butu balali zemi epusani bakomi na 4 mois ya bolingo na kokende mobali akendaka alalaki mpa mwasi na kati ya butu mayele ebele azwi telefone ya mobali atala boye akuti bamessage epai mwasi akutaki akoyi na bamessage ezali nimero ya mwana na ye na profile ya whatsapp elongi ya mwana na ye azwi foto ya mwana na ye atali kutani me oyo mwana kati mpona nini atika mwana na bafamille epai oyo bango basundolaki ye kopo basokola ye mwana akolaka kuna alingaka kutu mwana ye apa na ye te ye nde alekaka kuna korendre mwana visite donc na sanza moko akokende 3 fois akokende 4 fois mpo ezali mwana na ye mpo mwana atangaka bayimboka ebandi kopola ebandi kopesa solo yoka makambo ya minene eyali koya liboso
na kobeta calcul na bango ndeko mobali azalaka nano copain ya mwana wana mais tellement kamonaki aza na bomwana mingi na kati na ye mpe azalaki mwana kelasi azalaki kobanda nano première gradua na ye aza kotala ke ekozwa ye mwa ntango koma akuteli na mama aza na bameya na ye aza na mwa business epuis aza mature ana mokolo apréféré akomisa mwana na lokola bale me azala sikoyo na mama oyo aussi longtemps ke mwana wana kutu babanda de cela 2 ans en avance ou bien 1 année en avance basalaka déjà bolingo donc c'est-à-dire que azalaki déjà copine na ye mais ere akutani na mama oyo eza ba 4 mois donc 5 mois avant ou bien 1 année avant azalaki déjà mobali ya mwana wana mpe balongoli mikumba misato oyo mama wana azalaki même pas informé mais bandeko ya mama wana epai avandaka mwana avandaka bayebi alors kote oyo mama mpe ere babandi kotambola azwi mpe mokumba bayimboka bosabone massivement na kati ya chaîne oyo bopartageaka Ediba TV na motema malamu et surtout ke MC Brown azali na numéro 1 oyo andimi kotravaille na munganga spirituel ye na Kisasa ngai awa bokovivre baémission ebele mpe makambo ebele elekaka na mboka na biso tokolobela yango awa na kati ya Ediba TV mpe bokomona belga oyo akoya mpe chroniqueur mosusu na kati ya Ediba TV ya kolobela kaka makambo ya musique chrétienne tofingi te eke musique mosusu ezali ya badiabolo non ya kolobela kaka ba musique chrétienne mpe bokomona Elvis ye akolobela plus musique moderne modèle oyo tobengaka musique profane bayimboka tosufle moke tomela mwa mai ebongo tozonga na mozindo ya lisolo na biso oyo toyeli bino na mokolo lelo abonnez-vous massivement na kati émission oyo oyo tobengi tosolola yango mpo te orate banimero mosusu te oyo Allô? Allô, ma fille? Ya ma fille? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ba, oyebi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h et puis connexion internet efanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso afuti mbango nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya masati emonani mpenanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo leka opinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24h/24h akontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili bati misunga babe somo mpe mawa na kati ya masolo na biso tobetaka oyo esalaka mpasi koyoka lisolo ya marka boye quand j'écoute d'autres histoires souvent je pleure nayebaka te na koloba nini nzambe na ngai pourquoi bato baotekaka na baignorance simplice le tonadio na kati ya ville meurtrière oyo na kati ya parigo un vrai parisien comme Fiston Kabwena na mboka France bayi oyo nazwa kotanga bakombo bazali ba oyo
basalaka Ediba TV po ezala bao basalaka ke lelo soko yoki tokotanga Ediba TV na mikili ya poto ezali bango bajano bombenga o bandimi ko partager chaîne oyo na motema mobimba ba Aimé Kalemba Faye Major que je salue en passant bazali ko sala mosala monene ba Joseph Kaindo les diaspora humble mobali ya mama Mariam Safi o bazali ko sala mosala monene na kata chaîne oyo Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur oyo azalingi apesa yo sikoyo masolo oyoka ndenge toza kokota mama wana eramoni ma message wana azeli butongo etana te alamusi mobali na ye mwana mwasi oyo ezali nani mobali na mayele ebele papa akei gauche te bato bakokanaka te nga nayebi mwana mwasi me nani balali mobali abi te mena sabose bandi koleka bajeune garçon mingi bakimaka talaka ya 34 ans aza nano elenge ye aza mama te aboti pe te kuna longola ne babikumba awa mpe azalaki oyo oza na zembi yango alingaka honore yo alongoki nde bavite fe ndenge nini akokima mwa insime nazoya te mwasi alandi epa na bango kuna me nini abinonono ngai soki bamaruko oyo nakoya te oke nayoki mama azongi akoluka mwana ye abengisi mwana ngai loba na nga verite ozalaka na motu na vino abi te mama ngai nazalaka lolenge obotanga nzoka nde mwana ayebi nde makambo ebele na mokili mama alandisi mwana maloba jete mboku mama nazali lolenge oyo obota ngai mama akomi kosala bankete 3 semaines mwa mpe ekoki elengo mobali aza koya te zemi ekomi na ba 5 mois makambo mpa mariage esali koyo ekiti mwasi amoni boye tika nalanda mobali na nga nazongisa ye na kati ya kolanda mobali na ye azongisa ye ake kokuta mobali na ye na kati ya chambre ya ndako na bango akomaki na accès aza fiancé aza mwasi oyo bayebi akotaka na ndako wana baboti bayebaki te akutani na mwana na ye akosangana na mobali oyo azali proposa na ye bayimboka bino bato boyali kolanda na kosepela na bacommentateur na kosepela na bakoyeme na bino bopesa ngai wapi mabe ya mwana wapi mabe ya mama parceke tolobaka baboti boyebisaka bana na bino meme balepase na bino oyo elekaka mpo epermettre bana na biso bayebaka nini ekomela baboti na biso nini ekoki kosalamaki mpo nga mpe lobi nakoya na bambeba te yango toyaka na kati ya Ediba TV kotalisa bino baverité baréalité de vie koyeba nini tala lelo oyo mama oyo azali kosotoproclame ke nazwi kameme motu mibali baza kokima nga yango tolobi ke source ya kintudi source ya malheur il faut eya na banzela wana mibali mosusu bakokima na ndenge wana okutana mobali mosusu obi nazwi bale me nzoka nde eza ya yo te salani ngele mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta na bokebi mpe na bwanya oyo nyonso alandaka chaîne oyo yango na repetelaka bino butu
botala nzela epai toyali kokende. Mama akikokuta mwana na ye ya mwasi na kati ya chambre oyo ayebi ke mobali na nga bana bango mpo ela koti bato bamonaki ete supa bato kutu nani akondimaka koki koya ere abeta porte mobali afungola porte boye na mwasi pa akota mwana na ye atunaka mwana ozalaka na motu te atuna mobali awangana esali kutu ke azwa ayaka sute bandeko basi na cadre mpe ya conseil ndenge nga mongaka spirituel namemelaka émission na nga nalingaka mingi ozwi motu olobi ali proposa na yo fiancé na yo kota na mozindo ya motu wana salani ngele kota na mozindo oye na bandeko mibali mpe lisusu ozwi ndeko mwasi kende na ye parceke eza na bandeko mwasi ebele belenge okotala komi na 32 ans 33 ans azoreflete image ya une maman ke olandeli mpe na image wana ondire asi abota mais comme bolingo eza na yo okomi so kaka aveugle mais après tu peux comprendre que la femme a fait des enfants ou bien avec un homme un mec ou bien avec deux mecs qu'est-ce que tu vas faire okoboya ye soki asakoli mpe na mikumba no aboteli mpe bana to kosala nini kende na bankete na moto oyo omoni vraimen olingi ou soit ozwi kaka lolenge azaleli bocontinue na bino ya bino nzela le passé oui on peut toujours donner les histoires mais totiango na motu te ou soit koyeba ke passé oyo ya moto oyo ekorendre nga ridicule un jour ou bien korendre nga malheureux un jour parce que baboti ebele balingaka te bana na bango ya mibali bazwa basi oyo basi babota eza na baraison parce que mwana mwasi akolakisa oki gentillesse akokóma na foyer na ye abandi koswana ex na ya kala azoyebi soki na oswana mpona bana et pourtant na kati wana bunyankuna ezali nde bamosusu balobaka ke libala ya mwasi na mobali na mwana na kati ekufaka te et pourtant nga nayebi ekufaka peut-être ezalaki baaccident peut-être ezalaki babolingo moko parasite wana epesi mbuma wana soit botikali kaka pour pas mais si déjà l'enfant déjà grandi vous allez parler de quoi encore tu vas parler avec ton fils tu vas parler avec ta fille parce qu'il aura un téléphone ça ne demanderait pas intermédiaire à maman ceux qui maman lui a sabali azana proposé nous obenga mwasi ya bato na minuit bazana mobali na likola mbeto po ayamba po aloba nini ke non oui je l'appelais pour demander si ma fille est là non elle doit toujours être là parce que papa wana akozala pe toujours na bacapacité ya kobokola mwasi mwana wana parce que quand on l'aime tokolinga makina soso na bayeboka ya bino ezalaki monganga spirituel dokotolo na bango papa edidiba nayaka toujours kotalisa bato nayaka toujours kolendisa peuple de dieu koexplike bato ndenge nini tokoki kotambola na mokili ya tata nzambe yo moto okolanda ngai quand je me promène pour dur pour faire une analyse quelconque kolakisa moto nde bakotambola sala ningele tia mayele na makambo oyo otala ndenge vie ekotambola tala ndenge mwasi mama oyo akuti mobali na ye afréquent na mwana na ye ekomi likambo ebati ezongi mama asili mayele tala nga na zemi yango oyo ekoli sikoyo koto na kangi na mwana na nga ndeko mobali mpe jeune garçon yaka amoni bongo esali ye panique akipe kutu mwa $150 bakenda kokutana na famille oyo mwasi amemaki te atie na ye poids mama akolinga mwana to mama akobengana mwana na kati ya bomoyene parce qu'elle avait demandé la fille me dira que non nga nasalaki yango nazali kobanga nakoyebisa mama na ngai makambo oyo nga nasalaka te que j'ai un homme osili otaka akangi na motu te parce que ngai motu wana bandaki na nga kala nazali komona yeka mobali ya pasteur parce qu'il n'avait pas l'avenir ozomona kaka non c'est un copain bon totambolaka tala sa longolo esinga mikumba misato bayimboka balandaka biso na kati ya Diba TV na bokebi mpe na bwanya na pesi bino nyonso mbote epai bozali bolanda masolo oyo kitoko eedifie bino eteya oyo asalaka yango
ou soit alingi kosala yango parce qu'il y a des mamans assez ayebi ke mwana na ngai atambolaka na songolo pakala babimaka mpe na mobali wana tika eloko wana ezali mama na malédiction mpe blocage ya famille mobimba mpe ya vie na bino mobimba yango nalobaka na bino bablocage mosusu bozo comprendre te pourquoi nous avançons pas pourquoi nous tournons toujours tout autour ya eloko moko nde tolobaka ke la terre tourne autour d'elle-même. Donc c'est la même chose. Keba ndeko na ba erreur ezala lokumu te ke na botaki avant l'âge na histoire nini oyo botelaki yo babalaki yo to basombaki yo lokolaki tsudi to batekaki yo to basalaki yo boye lobi ekoma rechute ya babibali mosusu parce que bino bato bolinga misala kosangisa nzoto na n'importe qui na minute moke des semaines osangisi mboto zoto etadam ya mutu wana oyebi te mwasi wana azali na bablocage emoko alobi yango bien aremarka yango donc ozali mpe na kati ya liaison wana soki ozali na biloko wana tika toye kopesa mbote na baoyo nyonso balikaka Ediba TV mwana kongo oyo ekangami na munganga spirituel nakomemela bino mingi ya sika po te ete ya yo oyo ezali première partie deuxième partie na bango tokozela na epai wapi basukeli mama akolimbisa mwana mwana akolimbisa mama na ye tokoyeba ngo na mikolo oyo mizali koya continuez-vous abonnez-vous na kati ya chaîne oyo mois de août on a prometaki bino bokomona baprogramme ya sika na bato oyo tokoya kotravaille na bango na système na biso ke toza koluka un célibataire ya solo mpe tozali koluka ya mwasi mpe tozali koluka célibataire ya mibali tokotya yango kala mingi te awa tokolobela yango mpe bokoyeba soki baselibatere wana basepelani babalani bazwi libala na nzela ya Ediba TV mwana kongo koezite te tokotinda banimero ya bato oyo bokopesa mama bebe azali wana na kati ya Cape Town Park ezali quartier moko na kati ya Afrique du Sud ye mpe azali moko oyo andimi kotravaille na munganga spirituel na kati ya Ediba TV nakopesa bino banimero na ye na mikolo oyo ezali koya mpo bosinscrire kuna mobali oyo alingi aleka na aparticipe na kati ya émission wana apesa kombo kuna mpe mwasi akopesa kombo kuna tokende nango na bolingo